Bongo na yembi loyembo oyo Bona kobelela yokolo Balola miso tala bomoi na ngai Bandeko balandi ya de la Foi TV mbote sike zwa mibino ya solo lelo na ye na bino awa na commune Njili précisément na tozali kobenga liboso entrée ya Njili ya liboso première entrée toza na avenue oyo ekuta boulevard Lumumba ekenda Sekomaf avenue oyo soki yango tudwa okobima na Congo central kasi ndenge avenue yango ekoma soki omoni pasi na motema mawa mingi Eta ya délabrement ya avenue oyo mazibe botami na avenue bambisi bazobotama awa quel côté kuna so opusani okomona on dirait jardin eboti na balabala nazoyeba te na bamvula bato basuka ndenge nini awa tokolanda bilili tokolobisa bandeko ya quartier tokolobisa bana moto bataximen bato nyonso baexploitaka nzela oyo baexplike biso badetail mpe badifficulté oyo bazokutana nango toza bongo awa na de la Foi TV tolanda bongo tozonga tokoba liso na biso elongo na Bogos Anderson. Bonjour, comme on a Diamonika ya papa. Avenue Ezali, avenue Maman Mobutu. Avenue Mobutu. Avenue Mobutu. Donc Ezali entrée à Liboso Njili tisse komaf. Donc Nzelo yo ezalaka nango bien asphalté. Depuis législature en 2006, si je ne m'abuse, au Kimbuta Lara gouverneur, bayaki basa la tronçon ya longo na Shell, la station Shell tina virage à Basalati et sur une école biochimie bakata ti lelo. Bakata pon. Bon, ils ont ma politique hein. Ba bomba kango pona basala ngo ba campagne na bango électorale. So po comme la veille ba campagne allez baye li sous. Lokola ba zoba na bango, baye ko flatter bango so ki ka campagne élection allez bakati, ba bombi. Donc ba bomba kango ba bomba d'une façon stratégique. On a veillé à la campagne. Oui, c'est possible. Si. Et où meli makasi, ba bomba rango pona basala en campagne électorale. OK. Pourquoi ça va konzambo kani? Bazo conscience. Pombo kezaka ya bango baka na mboka moko. Donc ça ne sert à rien au Saraba. Babylon au moro ya lokuta bo bombi propose la l'air à campagne boyo ko kosa bato ale. Mo sala kaka moi 500 mètres bo kati élection l'équipe bo bombi lisusu. Babi nzela we keti ba Congo donc bilo msupe ko uta ba Congo bimeli na nzela. Ebele bima rebelle mais sikoyo nzela za impraticable. Impraticable. Donc loko moko ba congolais faut pas avoir conscience. Eza mboka na bango. Faut bongisa ngo. Eza tenge bongisa. Si. Faut bongisa. Bango bazo bomba kango ba stratégie na bango na veille à campagne baye ba kosi batu ba battre campagne ba sali moi 500 mètres ba kei ba bombi lisusu. Omoni bayele babe ba congolais. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Olivier. Olivier, oza natif Njili tope util banda. Ngai na koti na Njili depuis 2004. 2004. Avenue auto zali babi komo na Mobutu ya solo? Oui, effectivement, comme na Mobutu. État de la première avenue yo kutaka malamu to kutaka mabe. Non, tango stick ezala ki za le cas sans problème. Tozo stick ya tozo kene na ville. Ezaki bien. Après il y a un projet qu'il fallait ba agrandir ango ba bongisa. Tango balongola ki makada mais après un jour bon, manger kendaka. Et Moussa continue à soutenir. De Macadam et Zaïb à Longo, on peut pas bouger. Très bien, il fallait pas agrandir en gros, il paraît. Mais si tu as le Kawati, c'est comment? Comment regretter que tu n'es pas mon kebo? Mais elle est coufana. Si on a so kebo, c'est comment faut qu'il y ait des Atina Congo central. Tina Congo central. Zaobima, wa kamiozo le kamiena wa. Mais les gars soutenir. Pourquoi ça va konzambo kani? Bon, biso programme c'est qu'il y a 100 jours, tout le monde est côté hôtel. On regrette d'abord pourquoi il a fallu. Si on a sauté moto de bon, ça allait faciliter beaucoup de choses qui va confiner mais c'est regrettable. Effectivement parce que ce moto dans la moto kanaye, awa on regarde nini. Demi tout que les karaté. So awa on regarde nini. Moi ils attendent. Merci beaucoup monsieur Olivier. Merci beaucoup. Mbote. Kombo nani?
Kombo nanga Mama Hélène. Mama Hélène ofandi awa. Navai na quartier 8 awa. Namoni liboso na ba veni na yo oyo les impraticables. Kombo aveni ona nuni. Kombo aveni oyo ezali aveni Ma Mobutu. Mais babenga ngo tokoma ko benga ngo route Sekomaf. OK. Kombo yango eza impraticable. Bon papa route oyo ça fait longtemps. Ça fait longtemps donc nakoloba plus de 20 ans. Nakoloba route oyo bande kufa et ko ça ta ba 22 ans ndenge zabu nga na tika yango ekufaki na uti matadi na zongi na kuti yango donc ekoma penza ya moya koloba ezate bino mobo mona kandenge za to sa to le kana ba intole kana ba micro sur la rue to le kana ba chaîne ebele solution ezwa marate ba koya ba filmer biso bolo batolobi mais to ye ba raté zakani est-ce que ndenge bo sa l'émission boybo lekisa biso est-ce que maloba o to lobaka e komaka kuna na ngomba e komaka po to zula ngo solution te parce que le route oyo e umeli babosa na bino biso to mona neti babo yango na lobi est-ce que malobo to lobaka o po to leka na ba chaîne ebele ngai nde na ndenge yo ko tuna ngabo o eza lokwa 3e chaîne ngala leki OK na o eza lokwa 3e chaîne ngala leki si ba konza mboka bakanisa biso po to si to loba bayaka te bakanisa biso na bolingwa nzambe o bango batangaka kombo nzambe bango babelelaka na minute o nzambe wana kota na motema na bango bamona nzela oyo po nzela oyo tolobi tolembi tobondeli tosali ba prière ya ndenge na ndenge changement ezali bosana ba prière oui tosala na ba prière pour na nzela oyo mais ti lelo tomona la solution te ata mutu moko alekaka wa te tatalaka ngo te na nzambe kaka a touché mitema na bango po toza suna likamba koloba te tosengi kaka nzambe o ya mboka Congo akota na mitema ya bakonzi ya ba ministre ya gouverneur Gentili papa na biso Gentili bwaka ta misukoto yoti yozo wela ka elengesa o ya mukie kuto eza facile mais ba député na mino ya njili oyisa bango to sito le katoloba na bango mais le lolo kola toza na gouvernement ya sika na belelika papa Gentili ko yende mtaza base yende mukonzi ya ville atale la biso. Merci maman. Amen. Eh bien voilà, tous en croisement oyo ndenge na telemi awa na komi roulage te kasnena la sabino bana njili boyebi croisement oyo eza bisika we kabuli ba quartier koto to na quartier 7 koto quartier 8 koto 9 na simananga boye quartier 6 donc croisement ezande awa biso to wuti na entrée principale to yeti kota biochimie bana njili ba natif ya njili boyebi biochimie nzela wana ezana état de la première makasi ko wuta koto tozonga to kendesko ngambu oyo siko ezali tozoke Sekomaf ngambu oyo ndebo komona su ndenge nzela ngo ebebi na ndenge akosakana te eza pasi tozolela na bakonzi ya mboka boyoka mbela oyo bobongisa nzela oyo ekozala malamu mingi population azosouffrir koto oyo so okei okokende ti na Congo central kala bandunde ezali kobima koto mpo bajardin eza koto ebele koto nde bandunde ezali kobima bafruit ya kitoko basafu ebele kufi koto mpo nzela eza te mangousta neyebi ke jardin mo eza na suka kuna na Sekomaf ebimisa biso premier na Afrique pour la production ya mangousta mais ndenge nazoloba boye nzela telme ebeba neyebi te so jardin ezalaka kaka so nzambe asungi tokokoma kuna bomona wapi bilanga ya mangousta botala eta nzela ebebeli toza elongo na Bogo Sanderson tozokoba reportage na biso bo découvrir route Sekomaf avenue babenga kama Mama Mobutu mais kombo ese chanza bakoma babenga encore Sekomaf po Sekomaf faisant ese kuna elongo tokoba reportage na biso de La Foi TV. Bosani ngaye yango na ye
Papa Timothée. Papa Timothée, na moni yo potopoto na nzoto na evite bundaka lingo. Awa kutu papa depuis Tongo mai moyete nzele baby tana no mutuka kutu ndengela. O mutuka no yango. Yango yo tana no kutu na ndengela zali awa. Ba mwa biloko tout et baby tout ça est-ce que nzela kaka na kati ya ville. Na kati ya ville nzela ezala boye. Mais bakunzi ba yokela biso mawa awa eza ville. Ezala ta bien. Kuna kutu na bamboka totie espoir te. Mais tu as espoir parce que yo na ndako zolia te. Bon kuna esko za sir ke bakolia. Alors ba yo ke la biso mawa ba bongisa ata awa na capital. Sonne. Route c'est comment? Nous c'est comment mais la tana nzelo ezo fournir qui presque qui ça son. Métal na. Est-ce que ezalaka bien kala? Kala ezalaka bien mais sikoyo bakonzi baza l'esprit ya bien po bazwa ndenge ya modele ya kala po tala ba potopo tala est-ce que situation yo eza bien te eza bien te kosengi bakonzi basa nini babongisa bakanisa no elo oyo babongisa nzela po ezoleisa presque ça somo metala na nzela c'est ça qui to connaît yo lelo kope kufi toute la journée na salité to dindi na mai awa na potopoto depuis na dindi ki na ba nemver to dindi awa ba bendi yango ko benda déjà biloko tout déclassé hein alonzela mabe baza en esprit ya bien ba yokela biso mawa comme ça biso peut to sepela kaka bango ba sepela biso to sepela te. Merci beaucoup papa, je pense que ba kondi ba yo ki message na yo toza bongo awa na route c'est comment toutaki na entrée ya njili kuna ti na biosmi siko toyenga mbo msusu ekendaka ti sekomaf soki makoki eza tokokoma ta côté ya jardin mpe cimetière ya njili toza awa ebeba moyen te bamama babi nzela ebeba toza awa toyoka mbele ya peuple nzela ebeba makasi sekomaf oyo tozo découvrir yango futi papa c'est comment fouti. Tolanda, toko ba reportage na biso de la Foi TV toujours. Bonjour papa. Comment on est? Machuda. Machuda, da chauffeur ya nzela o. Da chauffeur ya nzela o. Les personnes ont ba difficulté ni beaucoup na nzela o. Poto kutia weze obeba makasi. Ba difficulté beaucoup na kaka nzela c'est mabe. Nzela mabe le siki mbule beti awa, to ko kota ba sansi niki ti ko mena Nicolas Coste to ko mena Saint-Grâce pour mo la quartier 1. De passe to nyo makande ya ngana nzela. Mais ndenge nzela bebi boye ezobebisa nini na mutuka na bino bon presque to bakablo ko nyese ba ezo ma pinede ba pièce de rechange nyose de boma ezobomela bino cop ezobomela so cop do musaide simate to yebisi bakonza mboka nini bakonza mboka to yesa bakonza mboka ba bongisa so ka nzela oyo yo dala posa ka nzela ka oyo ba bongisa so ka nzela oyo so bongisa nzela oyo nde to mona to tambola bien ba avantage ni ezaki na nzela oyo route c'est comment route c'est comment fi ezali route moko et que na tiba Congo tala ba quand même nene Congo central ezala ba fufu ezala makala ezala masango mais biloko wana ya ka soute point zele kufa soko ke Congo central au mona ke zele kufa de ngambo safo ezotula na Congo central ezotula ya makasi au mona tantôt au mona camion munene po eya awa eko sabe un mois na nzela po mona sasa un mois na nzela so ba bongisi nzela oyo ezalaki na sika mobutu nzela oyo omona taxi ke ti kingana oyo ma lukunga taxi ke ti lukunga mais de le taxi et comme aka iso aka na njibe iso aka na njibe c'est yebisa bakonza mboka bazoka c'est de la posa bakonza mboka ka ba bonso ka nzela oyo de nzela ni de la posa ka nzela de nzela kaka le lumière publique donc on va poser moi mbote papa kombo nani kombo nanga Berlin Ngongo Makanzo Berlin Ngongo yebisa biso nanu route c'est comment ekomi état moko donc so azaki mutu to beta critique yo lobi nini pona nzela o donc ndenge peno lobi ka ndenge na nzela ekomi na état moko boye tukusu donc ekomi pe na état moko ya tukusu donc to nyo kwa mana nzela o bon donc tangu pe na nzela ezalaki bien donc atanda kufa nzala te tanda kufa nzala te po nyose bandoko ya kwanga pondu donc lo nyoto ekolisa Kishasa wezo uta Congo central balukunga bansanda bakimpungi donc banzela nyoso ekangama po nini nzela ekufa na mwa maboko nona mai ozwi mai papatika donc pona bima awa
avant que tu n'as coûté un abino, kuna de assez na sena utolala na mabele. Yo mo rozo mona rama boko on est copie. Donc on utolala na mabele donc on a vu ça. Cimetière. Et même on va tout cimetière en Gilles Brasserie, même cimetière à Kimbanteke, même cimetière ya ngambo wana Gilles Brasserie Kikim. Mais nzele zate. La konzamba bazoka websi boni. Donc posa na biso ezake basunga biso. Basunga biso batala nzela na biso. Batala pena population ezo nyokwama. Population ya Tchangu route c'est comment te nyokwama. Yango na yembilo yembo oyo pona kobelela yokolo balola miso tala bomoi na ngai nakotuna kai pona bomoi na ngai na mokili ntango nyonso nazali konyokwama yango natuni epala yo yawe soki okelaki nga na mokili oyo ezali kaka mpona nyokwama ntango mosusu obosani ngai yango nayembi loyembo oyo mpona kobelela yokolo balola miso tala bomoi na ngai malamu na ngai ndeyo soki ezali nde mokano na yo nayebili wana yo nekulusu okumbaki solo bapasi na ngai nyonso nakotungisa mabutu na moi etoya kati na bomoi na ngai mpona kolongola ngai na paso ya liwa soki elingai na nzela masumu makila na yo nde ekopetola ngai soki ezali nde miango ya satana mobateli malamu na ngai nde yo soki ezali nde mokano na yo nayebili wana yo nekulusu okumbaki solo bapasi na ngai nyonso
Eh bien voilà, tu comme ici on a Secomaf, bisiko tozali nde Secomaf. Donc station za mpandi koto yo toza na wenze ya Secomaf. Bon comprendre toi balabala mitu kezoleka. Tu veux passer toza ce qu'on a Secomaf, awezaki parking ya Secomaf kala. Soko za na wenze oyo direction mo ekota bwena sende bisika mituka oyo tokaka bazielo. So bazui mutuka bazui zielo na manjili. Bazai ko bima boye mais nzela ngo pe kangama mituka ya zielo elekaka lisusu te. Donc toza ana Secomaf masa bonjour. Babi boza mo ba difficulté ko bula pona nzela. Ah, to ana difficulté makasi ba mabulu ba mai ba potopoto prince bien la raté ko banda witi kuna tiko ya boye nzela déjà te. Nzela beba makasi. To bula na passe. Ba konza mboka. Batela la biso likamba nzela oyo pona biso to bula ka bien. OK. Na bande ba camion na bande na biso mususu. Tozo kemba makasi. Bapine ba bezo kufa pam. Bapine utu ko lobate nga utu na be chambu ya uto sala mais ndia boye na boki mo déjà kuna. Ta ba cox ninga so koma. Mabanga oyo ko boma ko na ko boma be cox. Botela biso likamba nzela papa. Merci beaucoup. Papa boni. Bien papa nangai. Emmanuel Lukusa. Papa Emmanuel Lukusa, we po bula kanzelo. Na bula kanzelo ye papa. Exceptionnel difficulté ni bwana ngokoto. Nzela oyo eza ya kobeba makasi eza mabulu basalela biso nzela oyo après ça tozana mitungisi ya bakulu na bazo tungisa bato ebele même ezala na moyo ezala butu bazo bima na nzela pamba bato nyonso tozana bango awa neti sécurité toza mal à l'aise bazo botola bato ba mbongo na moyi bakulu na bazo bima na ba macheta donc toza insécurité. Tu vas kula chiluba? Ndinga kula chiluba. Ngajini bwa njile. Njile mbimpa batwenzela kwa njile kudileta wetu. Atwenzela njile alo mwimpa tukala twendela kwetu munjile bantu osumendela wakabu jimbo mwimpa wa magadam. Ujiluka na bimpa to. Mijimuka yene nzeka bimpa to na simuji mikala ni luta tukaji tututa bikola anu bakulu nabo batukengese bikola mene. Banyanga batu bintu batahabantu banyanga myoto munda mwi na chibutu tuli mwe sécurité. Bakonza boka batu bakutangula wamba chini. Tuli tuamba ni benzo kwa kumushindo sukudileta atwesho kwa kutikala kwa kumusegirite mwimpa après ça atulongolele kwa kunjila wetu ekitu tujingali. Njile wa Secomaf ti quartier 1. Toi ça njila ya buni. Toi c'est la. Masa yo lobini. Pa tonyo ngaka na point c'est po to kana ba konzi bien to kana ba konzité. Te bazali. Bazate pe po to mona ba konzongote ozino bana njibla sebe ti quartier 1. Prince bien te donc mais bon changer na mno penzela te ba te biso to changer ni to message na nzela o ba konza biso ba ko sisa makama te so ba moni ba ko kate ba longa ba tsa o ba koka basala neti na quartier una na antre ba mona ngo te tali bule salami wana ba mona ngo te do ba nga ke to futa ba taxi ba ngbalia ba mbongo na biso na bana bon do pe to moni nenga lo ba te donc to lembika to lembisa ko mona ngonini wona Secomaf babi wenjo zaka munene bat bazo somba biloko awa bazo ta ba commune mususu mutauti kasavu bulemba yo somba peblo na Secomaf ba ya osoma biloko do presque ba te belé ba biloko miso eza ata za route marché do ba biloko belé soma à partir de lebe ba do ba tu ba ka susu ate donc ko bula biso ko ma passe net kana uti ba Congo te uti mboka kati boye na bwa Congo ko na makala voilà donc koto tozali nzela oya Secomaf biloko ekotaka boye ba Congo eza kaka musika te boye mais nzela eza impraticable ezoboma mituka ndeko kuna linga loba boko Sanderson voilà ndeko kuna linga loba obini papa nzela oyo eza nzela moko ekotaka mbongo makasi kota mbongo makasi vomelesa population makasi nzela oyo donc nzela oyo depuis kaka babelge bakenda na nsima bao nzela ebeba ti lelo mpe bebaka libela na nzela oyo kuwezalaka te mai ezalaka te donc soki tokomi na partir ya 18h tekaseka makasi bani mpo surtout mpona biso ta moto tekaseka makasi donc tozokomprendre te nzela oyo eza impraticable babe ezoboma bamoto makasi moto sika ezobeta 2 mois efilme mpo ani kodenda tosene ndenge nini moto amutula nzela na ye bosoko so tobi tosene nzela so bandeko bavandaka koto banani baede bapona koketika bakonza mboka nini mpo na ngai bon faci azwa soka solution mpo espo azaka mpa na ye azwa soka solution merci voilà tozokoba reportage na biso bandeko baza ebele topusana boye ndeko te papa na ocho osomba osombi yango babi koto bato bazala koya osomba ebele bato bazala osomba ndunda ebele koto mi bayaka su mingi te mpo nzela ebeba papa mbula ebebisa biloko ezala lisusu te aomoni bakliya bakomi kokimaka
Siko yo sombi yango ero oteka yango wapi? Nateka lobi. Ulobi wapi oteka? Nateka na yolo. Na yolo. Donc uti yolo mema yaya. Mama msa uti yolo. Auti yolo me asomi ndu nani aketeka na yolo. Kombo nani yaya? Yaya c'est qui? Gentil hein? Ngaba yeba kombo na ngate. Azanga kombo bo comprendre. Donc on a wenze ya Secomaf. Awa ne bandeko wenzo ezaka munene mais le fait que nzele baby wenzango ekoma kaka boye tozana boko Sanderson atoko ba reportage na biso bon nga za likolo awa na route c'est comment faire route c'est comment mais babi nzele baby makasi nzele baby makasi donc moye da nzele penza ko beba makasi et biloko euta ba kongo côté zo na passe donc monsieur écoute zo ya te donc nzele pena mabe makasi na ba kongo ba fruit ezo mikolo manga to malala mikolo en tout cas malala ezo tula kuna donc comme ça dans nzela pena mabe makasi nini pa bakonza mboka bakonza mboka en tout cas parce que solution quand ya nzela oya route c'est comme surtout na des cas donc pas moyen ce n'est pas moyen donc surtout route c'est comme faut donc moyen zaté OK. Voilà, je pense que Bolandi reportage to banda yango na entrée à Liboso, première entrée au Anjili. Toketi. Voilà, Toketi na Biosumi, boyebi place wana, simana yango Toketi na Secomaf ko faire découvrir no pe ko talisa no ndenge nini nzela yango e baby etani ni ekomi ya avenue Mama Mobutu na Njili, précisément dans le quartier 1. Et que il y a bisika oyo et Kabula 4 quartiers à Njili, c'est-à-dire quartier 7, Nangam oya 8 palaces, quartier 6, Batala na 8 palaces, puis quartier 9, na quartier 8 bakabwani ngambo mususu, boko Sanderson l'accès no bisika wana, kolonga na biso na ndeto kene na wenza Secomaf. Boyoki mbele ya population, boyoki peuple nenga leli. Nzela ne baby lokwa pe to continuer la ngaboe, tamango yango yo to bongisa nzela ya Secomaf oyo esalake biloko utaka Congo central eko akokota esunga population tozwa bafri ya kitoko tozwa biloko kolia bafufu ba makala oyo ezouta Congo central. Merci beaucoup et pas ya Bogeri Mayata toujours présent babi la force de la jeunesse. Merci Panayo et à Glody Gonda double brassard. Ya Glody Gonda merci. Bogo Sanderson oazai simabilili. Merci na bande konyo so bolandi biso lelo tokute mbala sima numéro ya sika. Merci.